Chers fidèles internet de Aérotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis la votre humble servante Carmel Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Abonnez-vous, monsieur beaucoup de précision, n'a pas de détails. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea. N'a sous na siège, il y a IDP. Pour nous donner juste l'information. Dans les David Chitunga, David Chitunga, les défenseurs. C'est qui va défendre il dépasse à défendre Bazo à défendre Bakumbata. Nous avons coupé solo na micro na Aérotech qui va me couper ça nous va précision dans bas détail. Bonjour David. Bonjour maman Aladjo. Bonne santé. Oui, santé za kitoko parce que lelo naza trop fier d'être congolais. Et puis naza nesengo ya koza na mokonzi mboka lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Yo olingaye te ngana linge kaka. Est-ce qu'on a linge? Yo olingaye ye alingaye te nzambe na peuple congolais tolingie. David Obetali solo ya Bokechu botomona ki Bokechu azu elembo symbole ya mboka Bokechu akati yango abwaki yango na fulu atomboli drapeau Zaire okolo banini. Omoni photo betela Chibeto maboko Fachi Beton. Po oyebi que na bakonzio baleka bayeba importance ya article 43 te ya gratuité enseignement. Eza manque ya kozanga kotanga. Eza omoni éducation et puis ça m'a ranandaku que moi na la mungi na tongo ebi que papa bonjour maman bonjour mais ce que moni que na niveau ya ndaku moi na raté déjà éducation et ça pas si peut être azwa élite parce que l'état repère sa élite na peuple de sorte que pour encadrer jeunesse pour azala utile lobby na kata société mais mutu a raté déjà éducation mutu azala déjà fazer mutu azala déjà voyou natango ke bana bazolala ya zolala te nyonso tout papa maman bazo sala ya zomona est-ce que mutu andengwa na koza na conscience papa maman basala mais na lobi ke non mutu eri ya kolala mwana zolala te à tout moment miso kofongola mwana na koza na éducation te c'est-à-dire que nous a exposé na mauvais esprit nyonso tout maléfique ya molili ya butu ya moyi nyonso tout elati mutu azala déjà fazer milimo nyonso tout ya butu ozosionné na butu elati est-ce que mutu na koza na conscience mutu aza incapable même ya kozwa stylo na papier akomande fiske kombo na ye est-ce que mutu na pena koza na conscience aza immoral oyebi ke drapeau d'abord ceux qui a le kara na nzela ya etelo alingaka ba définition ya drapeau que eza symbole ya patrie au monde même le ba boxeur même ba joueur ceux qui bazu trophée aux monde que bazola te yango na nzoto pona kotala sa image que tala na sa la fierté ya mboka na ngai to mo le ba boxeur sera zu titre ala tiango na nzoto mais quelqu'un un vaurien o azali bumu munene kingo na yenanu lokola ligorodo on se comprendre kingo abokecho za ligorodo face na forme na sans ezate a kozwa drapeau ya mboka Congo ya identité o ya ngai ozali représenter na niveau ya Belgique ko déchirer yango na eso depuis quand Bokechu na eso ba koma ba combattant Bokechu aza gaz place nini Bokechu akangama wapi pour comme combattant alors lokola aza ne mal éduqué lokola raté éducation na famille na bango. Je crois que eza siko responsabilité ya ministre affaires étrangères na biso na ambassadeur na biso o azali kuna na mboka Belgique pour ba saisir justice et ça la musala na yango parce que rasale lokwana lui croyait que azo s'attaquer na Félix non azali ko s'attaquer na plus de 90 millions de Congolais o azali akati identité na bango alors la personne comme telle il faut que non musala ya l'état musala justice et ça la en bon uniforme aya ko répondre na acte na ye parce que tozali na kati anarchie toza dans un état de droit et sengali que mutu asali mbeba asibir rigueur ya la loi parce que comment d'abord c'est un criminel. Comment tu peux te permettre bon mukanda biso nde drapeau ndem tokopesa ye
Parce qu'il y a bien qui m'a le roi réfugié politique, non, pour l'IDPS, parce que l'IDPS c'est un pouvoir. C'est bon, Baloba na bokonza président Félix c'est que Boké tu as exilé politique président Félix ata binomoko vraiment. Ata binomoko. Ata tol ba pena opposition auto politique ngo kufa. Boké tu pena que comme exilé politique. Et puis il y a ça la politique ouais. Litni no ya bunda. Vous savez, c'est quelqu'un qui est en train d'être manipulé par certains gens, de sorte que nous abîmons. Pour éviter que Kokita président Félix a quitté en Belgique. Oui, mais que Boket Sala Banzemone a été kamaté. Mon président Félix a quitté à l'occasion, il y a côté Rabassédé Naé. Talaga Kokita a pas le président Félix. Alors, et le quoi on a toujours condamné avec toute bonne énergie. Que Boussoto wana Bouzoba wana tokoki kolingate, tout le monde yango et salama. Tolingi que justice et ça nini et ça la Moussala Nango en collaboration avec justice belge dans la République démocratique du Congo. Il faut à l'extradier à répondre à subir rigueur et à la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi, nul ne peut être au-dessus de la loi. Bussonio surtout et c'est el toto ça mais Beko parce qu'il est allé plus loin, il y a déchiré aux identité nangai na koki kondime yango te yena eso. D'ailleurs kutu ba numéro ba tchaki wana eza numéro zo le kate parce na mekaki ko bengaye. Mais Juria Kokuta Narabo, au Monia au Zongo, la Libumwana nous soutenons dans la Katebimi. Aux assises justice, c'est ça, non? Pourquoi pas? Nous sommes dans un état de droit, madame. Dans un état de droit, personne ne peut piétiner la loi. Personne ne peut piétiner. Personne ne peut dérober. Personne ne peut s'écarter de la justice. Il faut que tant on s'alimbeba parce que Zalimoko objectif est à l'État de paix. Pour la démocratie, oui, la démocratie garantit l'expression. La démocratie garantit la liberté d'expression. Mais il y a non, parce que nous sommes dans la démocratie. Non, nous devons respecter le principe et nous devons aussi respecter les règles. Et c'est que voyou, il est très wana, à l'interpeller, ne voit justice, aïbake, mibeko, ezali. Ok, tu peux t'aller solo, il y a bilan, à mon compte, il y a voyage, tout autour à Sali. Bilan est négatif ou positif? Oui, bilan est d'abord, nous voyageons. To bandana na mboka na biso. Bilan d'abord ezalana nous positif awa na mboka na biso. Parce que tango ba mususu wanda ko kima na bokonza Kabila avec président Félix Ozo Vandana yo. Et ba mususu wanda ko kangama pour la liberté d'expression avec na tango Kabila avec président Félix, il y a la liberté d'expression. O e kangama ki même fa de naus e kangama ka pour na roboko futa taxe. Président Fatia Fongola yango. Même ata zone mate yo ata olingi chibeton te nzambe likolo na biso peuple tolingi kaka. Je crois que bao bazaki ba exilié lelo baza na mboka Congo bao bapimelaki kutu bango ke ndako ya papa yango ko vanda te mais avec chibeton bazongi vanda bako ko vanda soute auto wela mambo héritage ba do c'est-à-dire promesse tango lobaki une fois président gratuité enseignement yango ezaliao siko to ke na libanda. Oui, que entre Belgique et la République démocratique du Congo, coopération est katanaki. Ma kani maison Schengen, Tibeto a Fongolian. Coopération est là qui a katana sur tous les plans avec Tibeto Sanin et Zongi. Aleki na Nations Unies na tribune. Après ce discours, Trump place à Zaki abandonne la café. Trump n'a aucun discours au boité. Je n'ai jamais vu pareil discours. Kaka Tibeto. En tout cas, il a déjà de l'espoir. Il y a Afrique, n'a peuple congolais. N'a kata muto. Tala na nos déclarations. Mais obi ma quatre présidents ont voyagé 3 ans fan daté nanda punaye. Mais oyebi différence ces alliés sont aux célibataires. Na obali mwasi, oboti de Jaban. Pour n'ébiter yo nongozana, ozana mobali marqué bolingwa 88 degrés. Tolo ba au-delà même, il y a 100 degrés. Tongo la mouki na tombe otala na rabo chéri je t'aime je te love na ebité so ko vendre la ya to mwana la mouki na tongo ana posa mikato le bibo tellement j'aime ta maman je dois être à côté avec ta maman je ne crois pas ça dit que na UDPS lorsque vous êtes cadre et privilégié c'est toute une charge baye ba ke o ya zali ko sala ezali ko zongisa image ya Congo azali kozongi sa dignité ya peuple congolais azali kozongi sa valeur au peuple congolais peredaki na bato ba uti koleka
et puis aux Hollande partout il passe parce que nazana ba déclaration diplomatique il y a ba consignon surtout il y a ba mboka président le kanga nazana ngo mokolo to représenter mission na kotangela yo ya Trump boye ya Kagame boye ya Sassou boye ya Angela Merkel kutu aloba boye nazana yango c'est pour vous dire que non bandeko ba moni ke bazangi na bango lo kosala bazangi na bango musala kosala ba moni ke sur le plan politique bazangi makamni na koloba okomona komaka na média pour ça la récupération politique atanga komba fachi mais abosani ke ba patron na bango ba chef na bango ba travail na Kabila matikala jamais consocié pour l'intérêt peuple congolais mais président Félix azali kotambola et non pour l'intérêt na mais pour na bien-être peuple congolais et puis ba ko pour na ba dépense pour na ba déplacement mais oyo rendement iso kota vi ba déplacement na pourquoi ba lo belangote c'est pour vous dire que non toza na posa ya bato bazali ko sala politique ko tourner tout autour ya ba idée pour te développement et ça la masolo na mboka na biso et non kozala na bato bazali autour ya ba individu yango moni même monsieur Kabila loba je manque même 15 personnes pour diriger ce pays mais on sera landeli bato wana baza bato bambenga ba professeur mais tala bazo maile na bango au lieu ba développer yango ba ke ba centraliser yango autour d'un individu yango mona ke no moya Kabila réussi na mandat na ils allaient quitter mais avec président Félix on a posé que non mutozala autour ya ba idée lelo na Bukavu alobini année zoya 2020 secondaire au félé non pour gratuité non miso na dossier et c'est simbi déjà kaza d'accord na ngote et puis que école belé ba greffer ba botanga te maman ba école saison ngezo tanga nazo biso ke omoni makambo solo bana des fois il faut ba que toza sous à l'époque coloniale te wapi école catholique azalaki na monopole j'arrive de vous répondre madame toza sous à l'époque coloniale wapi que école catholique avait le monopole de tout décider to communauté laïque ceux qui ba professeur o ya catholique wana bazobo ya salaire o l'état zo pesa malon mais ceux qui maman na lobby hein na lobby boye ceux qui ba boyi balongwe na bango bazaka bango mo ba professeur était ba professeur mususu bazali s'il vous plaît madame ceux qui ba boyi balongwe c'est ça c'est simple et d'ailleurs quand on a ba mususu kutu bazana posa ba kata solo wana ya monta wana eza bondoki église catholique nem taso bundisa e kosimba nangote bayeba ke non eza cadeau président Félix azo pesa na peuple congolais te ceux qui le lomboka na biso tondi na bakuluna ceux qui mboka na biso tondi na bashege parce que application éducation de la base ezangaki na mitu na bango mais lelo mwana mboka yo ata olingi ete ngai na nzambe na peuple congolais tolingi ti béton alobi ke non article 43 yango peuple congolais bozwa yango wana yo sikoyo obi ke kala bazo contredire chef de l'état mais ba komona peuple na nzela na bango parce que tokosenga kutu ke non soki eza bongo et que ba continuer bras de fer na lobi soki ba continuer bras de fer tokoyebisa kutu l'état na biso sa nini a récupérer ba école na ye comme ça c'est séparé une école catholique comme ça les parents qui doivent être bangoni que l'école catholique n'est pas dominée parce qu'il y a un des ébélés na mboka ezebele mais ba professeur ébélé ba bima mais to mona mboka Congo kwende liboso te l'état yango nazo biso ke non na mboka na biso mabele sous-sol ezali à l'état mutu aza na pouvoir ya ko dévier décision à l'état azali te et puis bayeba yango que bango bazali kaka ba seul fonctionnaire ya l'état te toza na ba policier toza na ba militaire et nous avons encore plus les professeurs d'université ou pe bazoze la majoration à salaire na bango mais bango bakoki komi pesa audacité komi kate la montante wana kotika la kosimba te tozo vivre na kata zamba te tozo vivre wa pesira mibeko ezali cadeau président Félix azo pesa na peuple congolais te eza exigence constitutionnelle et article 43 o lobi que nous tout congolais a droit à l'éducation de la base boni église catholique a tel melango et côté aussi derrière côté église catholique toi qui est na hôpital cher toi qui est na école cher oza kutu na bana te bombenga basango so mbongo bino botsenga kana bokenda nango wapi musala nango
non, les avis privés, tu as dit que tu as injuré. Tu as injuré. Tu as dit que tu as injuré. Ma sœur, même côté, il y a des gâtés. Vous comprenez? Tu as injuré. Tu as injuré. Tu as dit que non, tu as injuré. Soit comment tu es dans l'hôpital, cher. Toi qui es dans l'école, cher. Et puis, dans l'église, ceux qui prièrent les salami, au moins qui tournent à mon résaluana, bakotia ma bonza kolobakeno, pour nous aider babola banane. Mais comment le président Félix a une vision de développement, a une vision de changement, que bano va bénéficier de gratuité et enseignement de la base. Yo zote le meleyango yo nani. Problème de. Yo simbate. Tibeton. Article 43. 70% va combattre avec il fallait vous aller chez eux mais FCC a contre yango ko lubani. Mais FCC n'a rien à dire na maramna biso. Et maramna biso est à l'FCC. Oh, na lobby hein. Makamuna biso à 70% et à l'FCC ni de près ni de loin. Et bah que nos quotas milongo ko bana maternelle na kingakati et à la biso ni de près ni de loin. Et bango bazali na pouvoir pendant 18 ans. Moi que ça nga pena motema passe on a mona na terrain moko Shadara Telemisi madame Janine Mambunda na premier ministre Ilunga. A webisa on que non bobo sanate que na peut perdre ba chômeur basé belé place nga na zana lela. So ina zaka pena combattant militant peut perdre mala moko na longwe. Mais comment vous dirigez 18 ans? Les lois, vous êtes dans le pouvoir, Bachomer Bazali, c'est regrettable. Mais il y a bangona nous Nachi Béton. Au souci Naya Zotambola par-ci par-là, lobby que je mets au centre de tout l'homme congolais. Pas nous sur place tout à Zokende. À lobby que n'a konzinaye, il faut ba milliardaire babima. Parce que mutande ngwana yo sala face dai. Mon petit peuple, FCC sala makamuna tango kenda kinga kati talibisote, biso na parti to lobby boy. Ce qui est ministre na biso nanu et bandeli ba personne moi espace peut-être il y a 3 mois 4 mois pour éviter politique lobby ko zala lenge kan ozola c'est déjà motema mabe mais ceux qui tolingi tout monde que non lobby kuna on nga comme plus pire ils ont déjà mauvaise foi de le départ parce que les loba to zo traité que non bazana niveau té o bossa na ke bato na nde babanda ko benga tobima babimi marche gaz lacrymogène et bango yo kutu ba nomé yo na gratuité yo kutu ba nommé ya ofele ba nommé ozana mandat ya peuple té ozande na mandat ya parti et puis au bandi ko pesa ba condition ko loba keno te to kabola nani makamwa to sani ni to boyi bola moi 50-50 na ndenge nini na ndenge esprit eza esprit bien oh eza cadeau bazo pesa biso to zo mériter on peut ba na ba chômeur rebelle faut pas ça là nani maman o mona bango tant bazo revendiquer ba droit o ya ba ya pourcentage wana bandeko bango bazo sengo mona bango na lit o mona bango na sur le champ. S'il vous plaît, c'est-à-dire, ceux qui vont répondre, déjà depuis le que le président Fatih a ça y est. Président a ça y est. Ceux qui vont répondre, au courant de semaine, on a vu ça dans Zélana Bango. Tu as blagué à sauter. On va venir à Banzela pour sa qualité. On va retenir Nini Amalamu. Il y a Malamu, que non, Tibeton, qui bête par-ci par-là. Le lot na Bukavu a inauguré le secteur. Ton institut, ton laboratoire, pour l'agriculture, pour éviter que tu aies discours dans son avec plus de 8 000 hectares et 80 000 hectares, la République démocratique du Congo est capable de coller ce monde entier. Les lois lancées déjà. Donc, maman, déjà Maboumba, papa, déjà Maboumba, parce que Borolia en désordre. Ah, Nazo, Bissou, le déjà Bestoma, parce que Kolia, Borolia, je vois, mais en désordre, ma pomme. Nazo, Bissou, non, serveuse a déjà qui toko. Souci na Bissou, ezali que non. École catholique. Je crois que balancer marche na bango. Marche les 19. Mais baza bato à la mouka. Oui. C'est vrai, c'est lycée et puis si communiquer na ngote. Oui, pourquoi? Au moins date le 19. La mouka commence à la récupération politique. Mais au boss na kiza ba date IDP ça va déjà pesa carton jaune à monsieur Kabila. Et puis les date to esengeli biso to zala to méditer pour na ba na biso ba koyaka si les chana mukolo wana.
mais ceux qui sait ça zo parvenir aux audacités il y a lancer marche c'est que balandaka discours mokozamboka te pour le baki que nous a créer une agence au Rosala uniquement lutte contre la corruption et l'impunité mais yo zo que otambola c'est que osomo que otambola pour la corruption il a la est-ce que osomo te non eza distraction pure et simple na kati kuna tout soit eza récupération moko politique na kati or que Vatican pense que déjà vérité des urnes bamso ando le vérité des urnes mais na Vatican yo yaka oh c'est moi Eli toi Eli yo nine oh ngaka lulu tentien oh ngaka lulu tentien yo kalulu tentien oh ba invitation oh ba yebise côté oh isa yaka kene na mir kuna ba na telemi na mir te atelemaki na mir na ndenge banda na ndenge sukaki na mir avandi kutute oh vérité des urnes a su déjà réponse ameka côté mususu duro akozwa si bolite mot de la fin biso no surtout toza ba congolais tozo condamner acte salama qui pas boketu justice sala musala na yango ba ministre na biso ba répondre na mbela 70% d'ailleurs coûte zebele la falba pesa ngata 5% mais parce que goli bango mawa ba pesi bango 30% na biso gentine atame motunité mena loba président loba ki que gouverneur aza représentant ya président ya chaque province ezali mala muté pona relancer campagne kini bopeto oze la président ya pour lancer yango wana eloko d'abord tant que ditunga na ligne na sepeli na ngote parce que na sepeli na ngote parce que il est le représentant ya président eza pe ville na ye et sengela ki s'approprier na attribution ya ye yende patron et sengela zo ba responsabilité na ye que non cause la président et je ne crois même pas que président osala ngo kaka yene mta kosala yango. OK, numéro de contact numéro nanga eza plus 243 82 283 22 25 qui na bandeli plus 243 82 283 22 25 eza pe numéro WhatsApp nanga o ko linga pe contacter nga nazali dispo yo olingaye te mais ngai na peuple na nzambe tolingie Fachi Chibeton. OK, la toda qui la meste Chitunga o bo kala tiluba Chitunga ilo sole pa Chitunga c'est que ada ndeko ya Fachi ndeko la bangola j'ai ba propos na yo amuna na barema pardon amuna na barema ba reproche au komeli monsieur Chitunga a osana pour ko répondre à bino quand comme je te dis merci à toute l'équipe technique je vois mon papa Jean-Paul Kabea merci à toi merci à mon caméraman privé Jonathan Sanga pour capable mon réalisateur privé Andy Lumisa merci à toi quand on comme on se voit c'est un nouveau numéro bye bye.